Mbote Nabino balandi émission Esprit de famille. Ngai ndeko nabino parmi de Jésus oyo bolingaka mingi nazana esengo makasi pe nazopesa merci na bakonzi ya Koba Plus télévision oyo ezali chaîne munene na kati ya YouTube na confiance oyo bazali kopesa biso na appui oyo bazali kosala na biso batozana Kinshasa parce que bango bazana États-Unis. Nazopesa pe merci mingi na chef nabiso permanent ou azana biso na Kinshasa monsieur le dime pe topesi lisusu merci na bandeko nyonso oyo bazo s'abonner na chaîne nabiso Koba Plus télévision pe na bandeko nyonso o bazako aimer ba vidéo na biso ba émission biloko nyonso o tozali ko balancer na chaîne nabiso. Merci pe na bandeko nyonso tout bazo zwa makasi ya ko partager yango na mokili mobimba na batoyo nanu ba découvrir chaîne na biso te baye ba chaîne na biso. Tozo pesa merci na bandeko nyonso oyo basalaki ba commentaire na ba émission oyo tsoleka ba pesa ki ba point de vue ba pesi opinion na bango pour na amélioration ya travail na biso. Tozo penser notamment na ndeko SP Babo na Canada alobi Pasteur John asepelisaka ye mingi. Donc pour na yeku toko bando sala ba émission na Pasteur John ya ko lembate andota la kaka. Toza pe na ndeko Nico Mwanza na France oyo asepeli na image pe son qualité image pe son et intéressé vraiment na chaîne na biso. Merci beaucoup na kanti ba konzi ya chaîne bazolanda eza vraiment encouragement moko ya makasi. Ndeko Délivrance Adélaïde na Afrique du Sud ye asengi kutu Pasteur John aleka plus de 1000 fois na chaîne na biso. Likambo ezo kamisa ngai pe ndeko Freddy Kandi awa na Kinshasa maître Freddy Kandi ya Mercedes étoile ye azana besoin vraiment soki tozana émission aya amona na misu ye moko face à face Pasteur John. Vraiment tozomona ke ba émission tozo sala bandeko bozo landango pe biso ezo sala biso grand plaisir. To sentir vraiment que Pasteur John bandeko ebele partout dans le monde entier balingi pe basepela na ye. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Pasteur, eloko nini ko sala yo nengo zabo e mutu ko la ngaya lelo ozala na célébrité ya makasi donc na senti partout na monde entier quatre coins ya mukili mobimba ba yebi yo pe balingaka yo sko yo moko tio vandaka o santango ndeni. Bon, namona ngo eza normal. Omoni kolamba biloko na bepise belé ne pas dit que bato bakosepela na groupe bimi engengi. Kolamba na biloko sa bepise mungu akaka na tomate ya mbuma o buki na bilanga. Mais echeleli ya loboko pona kopesa cheme bima wana ndezaka grâce. Nazo bano polili. Mingi bakansaka kolamba na région de biloko ebela malamu koleka mota bako ya bakoni. Or olamba na bakoni bato bamoni nzungu na musika ndenge esiki ba yini mais o ba komeka bakatani musapike gwa so leza awa. Na peut ça comprendre. Oui pasteur. Yango moi nazo pesa conseil moko ndeko nanga landanga bien. Ti to le pete ezali ezapo epesa faute te. Nazo landanga bien. To luka ndeko yeba muto azotala kufite. Nini to luka solution pour s'en sortir na niveau za nango azo pe kimé c'est le catégorie na ye. De to le pete pesa ça. Ko yeba nzambe biso tu to yebi nzambe. Oya ko prier no ko prier te volonté nzambe ndenga tshaka mutu na mutema esi esala. Mais pona ko ya mukilo mona clair wane eza droit na yo po lotomo soki simbite ndimanga wana bato tembele misato oba ko zanga soki orate comment liboma na fulu pardon liboma na fulu azaka pene sengo asepela pere mo pasilikaka fulu na ete mais ala na fulu azo sepela ke azina bomengo o eza fulu na nga mo pe liboma ko na moni fulu aleki a senti ke fulu ote. Est-ce que liboma tia koma liboma la na ba fulu nyoso kokuta na nzela te aleka misu o fulu ba pa ya ba pauvre ya ba riche yango wana. Invité so comprendre. Nazo comprendre pasteur. Merci. Problème na ngalo ba. Est-ce que oyebi ke ba nyama na zamba landanga penda très bien. Ba nyama na zamba bazalaka na mbongo ko somba biloko te. O nga budgétaire nga boete. Bango tu balia aka na force courage nga bimito nga lukada amecha munoko na mabela to atonda. Mais zana banyama msuna zamba basantaka ke o ba patron o ba bola mais ba mona mbongo temba so tandis que communauté oyo eza lix
même bambolo kona bantaba basantaka na zamba ke toza moins cher que le cas Lyon. Évitez ça qu'on comprendre. Nazo comprendre pasteur. Donc yango mtezo ça la particularité na yo mokili ba sepela na yo. Te eza pona bongo te nga na lukaka exemple o eza concrète o ko pesa mutu raison comprendre. Na ko yebiso makamba lola te po mona te. Na ko beta masolo ya awa po comprendre que na tous les techniques na lobaka obimisa challenge pe so raison. Ni na loba. Tant na lobaka ke mutu aza lokola bouchon à dame. Bouchon à dame aya ba lokota na nuye aya na terrain. Dame ndenge mona ka dame fa ba bouchon ya eza mukili. Soko lokoti ba bouchon seko ye na batu. Classe moko tia ndenge nzamba chaka mutu na mutu ministre bolole zo ba mungamba di directeur. Oya lia makava foti na ote o chama ki liboso po lia mabaninga bakota dame. Na famille tu msuba kufa ka sa motif mutu malama kufi bolola ati kali. O bakanga makana ko eza lokola o mona ba bouchon mutu na dame. Akanga na coin. Foti na ete a forcer simbite oya ko kota dame ndako sauver. Soki ba koti dame te peut kelona libera. Eza tu msuba na famille po simba fo o bonga o sauver. On a difficulté. Si on bongi te danger. Vous comprendre. Et puis quand on a dame, si on continue à dame, on va mettre le moninga te. Oya bongi te ba pia ke Valérie te. Ato tango si sa classe, on va pia ke to mono pas pamba. C'est facile. Merci pasteur. Na comprendre pasteur. La fois passée to lobela qui sur le mariage, lelo na lingi to lobela vraiment sur fonctionnement ya mariage. Ils allaient vraiment peu intéressant sujet au tozo aborder lelo. Alors na lina lo babou pasteur John mariage salami ba invité na salle ba panzani bazongi na bandaku ba marié bangomi balé mwasi na mobali bazongi na ndaku batikali sikoka bango moko eloko nini selon yo bako sala opena bako banda premier jour na mariage na bango olobi bien question wana utuninga isa première question oya bali mwasi na vérité bakomi na ndaku aza mutu bako coacher te libala aza la aveugle aza la baba bolingo dia soko lingi bokomi na muto olingaka place moko okoboma nzoto o satisfaire sengo na EPS epele na oya yo po bokende ti bokoma na rond point ona c'est vérité komanga ndenge na lingaka na coach mutu musu libala ndenge yanga na salaka te libala musu so mona po simba ezana ba bikilebele yana mobali musu mwasa ko bete mbata eleki normal yana mobali musu ba bete mbata yo kai na famille fa futa mwasa futa taba na to so comprendre ezana mabala musu mwasa kati mobali mangala makasi ba yo kani libala be ebebi. Mais musu so kobeta mobali ko finga ti normal. Na mona libala oyo mobali azo finga ba bokilo a mwasi. Mais le ki 4 jours mamba bokilo ba bozan ki ba finga ibango libala ma e mati. Pas comprendre. Yana libala musu mobali beti mwasi li kofi a vimbi bino bozoka ma ke libala ku fanzo ka ze mais 3 mais comme si mwasi kimia. Na sali tout amoni ke bolingone e mati. So ba beta ka etende ba lingi te. Parce que pas comprendre. Na te so comprendre. Parce que démarrage ya libala ngam na biso clair. Libala isa mabete o basele la libala ne ba bebsela libala copie 1 eza lokola voiture olingi soko za na souci de voyage o kende ngona essence fo luko boma nzoto essence non ko 4 jours okoma soko za na essence moko ya keba o kolinga koto bando kende soko komi na descente o kata moto o kita zwe o batela kalimba kadekadeke tango koma sur na montagne o démarrer au mati libala wana peza soko za chauffeur ya zoba na essence muki ko koma voyage musika te de mabala mingi suka na nzela soko za ba technicien ba chauffeur lokwa biso essence muki mena comme si camion matadi koma 15 litres camion koma matadi air ya ngomba na tumbi air descente zwe na kati moto soko za na mbonga mame simbisa mwasi air ozala piaka ayeba ko dispenser pona batan kotaka mwasi ba vérité ndako pa peso kilo bien comme makamasi na via minene te so possible blani boyebani ozwaka $100 mozo kosa ko tesa ba fola tano ko $1000 ko yeba akomona sala ko amukia somba bigudine ba mesho mobala ko nginda lobby faux projet sozo kanga invité sozo timbe na comprendre pasteur alors dalingi o éclaircir biso pona yebi kende tozo sala émission boye ba maman ba vandisi ba papa ba papa ba vandisi ba mama ba bi yoka siko landa omuni makambi yo salaka omuni makambi yo lobaka siko tokoyi ko yeba rôle ya mobali na mariage ezalaka nini rôle ya mwasi ezalaka nini na lobango na lemba rôle ya mobali eza lokola mutu ya remorque azaka na marchandise te batiela ke essence po mema remorque ya simetonda marchandise ezanga moteur po comme sango matadi valeur ya mutu so eke matadi pamba sa remorque ya sima et baby c'est essence pas pamba wana ba célibataire dépense célibataire na bare ezanga sengote ezanga kimia
perte na perte. Mais soki camion ebimi na mutu ba pesi remorque ya sima. Po ba kita marchandise na matadi ezaka na valeur. Tant marchandise kitaka na matadi na oya sima na mutu ezaka lokumu. Et puis mutu soka zo mema camion na nzela matadi. Atele maka mingi te pa ko umisa te marchandise ko beba. Vrai mobile, il faut tala na loba no clair. Libale za ba million te. Libale za engagement lingi mwasi faut mema na sécurité. Longola buzo bozaka célibataire. Koboya baninga célibataire te me doser. Il faut nazonga air nini. Madame ebinga 16h. So comme 16h30 17h avant que comme benga na téléphone. Na kute na normali mama tala. Et là quand ezaka na mibali ne bandre so ba meseni ba wanganaka. Moi si asali une année déjà botima na momi balali a meseni. Comment mabe ya basi ya kobima mabe soki etomboki. Mais mibali to basara mabe 60 pourquoi ba siparango lokaba so sipikelo ko mo kesa kobe. Au moins on mabe mobile ate bimi 60 balbaka eza bongo. Mais moi ça be saka moko tumbi mboka mobimba. Patience atale la pas que ndoko tomboka yo mona kango te. Comment tout le monde a mabe ya basi soki baby mais mibali to mona to fanda rien. Il faut te rendre mibali pour moi ça linga ote ndo linga mwasi. N'est-ce pas ça comprendre. Vrai mobile il faut to saka mwasi na otala. Ngamo lukimbongo mwasi nde mopesi calcul. Avant na sombelo kwa nzoto na ngame ngam na otoli kambongo fona tu na madame ndako le batin bana bazana tala oy ko somba nanu te tala boy yo moko zana oy vrai libala so comme na harmonie au mona mwasi mbongo muso yebiti afungola peso hein chez na ngata ko mona kende tata mwasa kabelinga 100 pourquoi etindi mwasa bete lo lisole metango ba pia ki ozala kite atali ke bolingo siri yeyo azoka muki ala tsaranga ngape mwena bombela ezate so moni mwasa ko miko mina so ka moni mobali calcul faux obunga mobali aventure te era pia kaza makoma malamu so ka zimbongo langage ma s'est changé ndanga comme le quoi banzube muke na bimi na ke réunion camarade abenginga tokuta na kuku comment tant ça rappelle au keneke pas yi te mibala na baza bakantsaka soka pesi mwasi mbonga wenzene ko na loba no clair vérité à libala basi baba victime na loba rango sur 185% basi ba na raison ndimelanga mon frère toza mabe bana na yo moko propre pour foutre bango ba nyongo. Moi, ça le bien commis 3000 ya map. Aux autres tombes, quoi li kamusus. Mais fi wana obala ete ni kanga lupang. Bongo baninga baso boza na porte botala na basala ta geste à $300, 500,000. Mais yo pesa rien. Batikelo moi si cadeau. Bande kwa moi tu so ba kotala mwana bango bazongi otombokela moi so ndire likamboye. Nazo bano problème bela na baza. Azo ça moi si dépense lambeli bango le qui trop cher. Makanga lupangu te. Comment engagement comme la masangana baninga na baro za ka champion pele baninga polo kumunema e mata mais pas na repesa ndaku na raison na bana na masuba ki mobala solo yeyo manka comment moi si agent garçon lokola yo panzaka na bar mais moi ça tikela ko senga banyonga comme lokola liputa ki soba soba likola ko defa na lo bano polele moi si banda ba bala ba kangela na ndaku même mbwa méchant ba kangela ke na ndaku mena 0 heure batika kata tourner na lopa bando chama si na ndaku kache leka même bona ne kaka na ndaku yo kenda kwa kana masolo kuma na ndika pa bukana makolo na lo bana yo ba shona bazomona boye mamona mbwa yango mena revendiquer ki ten libala po umeleza ba million tende mabala mituke kabwana te comment moi si abolole atingami na mobali famille epekisi maboy ko kendi alandi vérité ya mobali na pia kama zana affection malam na lobaka ngo keba na vie. Mon frère l'andanga bien. Bon mengo ezaba supplémentaire et yasima. Vrai bolingo ezandenge nzambatia. Bolingo solo ko défendre moi ça ta munoko na famille on dit boki mané musiko protéger ye. Ki oboya ye. Keba na mobile ko mikana fona benga pecho na koboya ye. Abanga ka mère ta combien poli kutu ba petit na faux mobile. Attention ezaki ba posa nzo takantsaki libala ko timbele ko mitro tare ko baka bwana. Po foye ba libala na kindumbe za moko kaka. Moko ba bongisa moko batike beba. Pour na kosa moi ça nduma na pesa $10 na bale na tamuke tant to kosila na libale comme le quoi te divorcer kende côté na ozu marché musuke kende tant na ba moi si na linge petit na na ba no ba polele tala yo kakuru ngeza makamusu na okota ka nzambe na kati te tali mokili na ola na pasteur nzamba selanga na makambo ko bongo na motema na kota lola oye tali nga ko lia ko linga ko lato ko ba tali nzambe te wana kutu prier za pe pembeni yo sakana. Est-ce que pendant que vous êtes en Bangor, vous avez alléluia? Non. Vous avez la direction, vous avez la musulmane, vous avez santé. Ah, vous avez monté maintenant que vous avez na sala. Na kola mkanaida bimpia tu bololinga menoko na le na posa na tonga matame ko bima.
kenali asoso mabetenga maboko pesa biloko lokumu menalaki na promesse nangate yeba Congo kova na quartier kitoko ne pas que bana bazana éducation malamu ko boko la bana ndena affection malamu na vérité ko même na vérité ba ko affection vie je te dis na mona bana na famille Gombe bambinza manka na mona bana bang titulaire na mona mwana nekola bibamba couper toboka akoma na maele soka koti na ozoka maelo ajiwa piko le coordinateur na mwana tande bekola kitoko Belgique Angola na suka ka France pa mbetikala me maele ezate foyeba weza challenge. Mais pasteur, olobeli sur 80% ya basi ozo pe sa raison ya kolela na bango que bazana raison ya ko se plaindre par rapport à mibali. Mais mibali ebele pe bazo se plaindre plutôt pour na basi balobi boye. Basi depuis émancipation de la femme ya bakuma komona ke baza égal na mibali. Balingi mibali basukola basani, basukola bilamba, basukola bana. Voilà. Siko yo lobi nini pona basi wana parce que na minute oyo basi bazo sepela ba molo kwa bagagner. Bagagner na lobaka na terre to répète pona luka parti pris te ton unité. Na nglobaka likambo eza facile kende bien. La plupart à mobile soka boya engagement ko sikola mwana asombi de compétent. À moins que vous en attendez le baguette nga pe na sala yo pozo sala. Pour mais libala les réciproque. Moi si alembi mingi mobile jo para ko sala. Mobile alembi moi si ça sala. Ngana betaki tout na mboka bapaya na yako remarquer que la plupart bana mingi bakenda ka classe papa nda kenda kotika bango pe kozwa landanga bien so ezana kisazo toloba nini ote eza komonela mobile non eza engagement moko sérieux netinga so na lingi mwasi na ngana bana pourquoi panga mona sala ta poto na tongo na guna sali pourquoi pas péter son monsieur tala na lo bano clair bolingo soki ezo komona ba faute te je te dis avec amour. Komanga kolombongo na beti cop na zimbongo famille yebite mettons nene loko na ndako na tali ba petinde ba okemba to famille me balukeli ngate na charme spectacle ba to balam koma kutu na kolamba tango bakaboli ba chelinga kolombongo muke na beti karapo baza famille ba kokola ba bandeko na ngaba bongisa ngato teme na sali parunga na kosala soki na famille oza na souci ya boye bongo bolinga mwa so nzamba pesio soka bike sala boye soka ngaka pona nini soko mani mobile azo douter makama mwa so ba vano mai na ndako mobile wana balingana kana ba circonstance ndimela ngana aloba no clair kolo mokila sala biso mabeto sala katangela ka biso te azela ka to bongo na motema bonga yamba na bito so comprendre combien de bioma oyo yo nanga tozo sala to kenda église menza mazo tiko titulaire soki nzamba kangi motema moni oyiba ki mabeti kara balande ba kango kutu ba bomo mabeti kara bungisi yo okepe église mabatelo ka okepe ko biso sa tiki ya mbongo koma kolo mokila ina mabe ma se plano sa motif e bongo nzambe pourquoi moi ya bati ya binoko na lo banondi manga bolingo ekutamite na bato ebele me basaleli yango nete so comprendre ebele baye na bana baboti basi ba osala bolingo ndenge bolingo esengama te je te dis vrai bolingo baye bana ba musicien okanso kuta ngona katabata mbongo te okokuta ngona mutu moko mobola na mwasi baliaka pondu batombola makolo vrai bolingo. Comment moi je moni mobile piaka akenda musala makolo ko pa bibamba pepa ka kolokotaka mais moi tu sais mobile pc 5000 awenzi andi makasa la ta 2 km na makolo poso mabiloko ko sepesa ndako na mobile aboy ko mata moto ata 500 fa kata mbongo romi so na mati moto na bebsi romi na ekolo ma to tonda tikana ke makolo ata ba woloninga mena so mabiloko po famille ngese esepela souci à moi si boko mata moto ndimi makolo pala mabiloko ata malonga te me famille za kimi uti wapi me ba honora ye te bote ya binoko bino oye biso original oui pasteur soko ndiminga base omoni libala mabala mingi to so monaka muninga bali sepela oui eza bien mais mabala mingi ezaka ba formalité lokwa nazo umela wana ke inga pena ke na kende babala na sengotel lokwa biso monika batie kingazani omati kendo kuta na mpane tala nazo bana makamamse ya mike omoni vi comme ma vie na concurrence ité mais ma vie calme bolingo eza ya yo linga o eza yo te tika nga mwasi na nga mobile na nga okomona indenge nini eza ya yo ta za nga liba na nga kokota te pianga nde conseil likolo et puis na ngaka te na abunda na mwasi na nga mobile ya kopekisa seke mbanda yeyo parce que boso azande kwa mwasi lo bazande kwa mwasi mais so eko simba nga seki fe ba yoka na batonga nga na pembeni na koboya mwasi mbala mongo comment eko simba bon frère kufuta taba doso zo beta mwasi batika nazo beta te nga dabanga na beta ka te tozo bunde za ba affection
affection nyonso yaka na visite yana affection muso okainga na balabala so benda ngalo ko so torsionner ndako na ningaka bongo j'aime ça tango zo pikola nga so batakati ngata be mama kokomoni ela mama patala yo moko ero na oloba bongo koya te tika tabasi ba ya mobali soko ye seke mbanda quartier ye yeyo sakana yo biyaya alite ba baby sa mwese na bango ngaya ta mwasa betinga na vimbi tika ngali tutu anani litutu na nga moko kuta ngolinga nazo kapetika na cicatrice soka moni yango palinga ngasi mingi sherita nde na soka pona yo bambanga mulangi makima foye ba vitala na peso ba conseil sérieux vie libala e sele manande to kanisa te ndeko nanga libalo to monaka na ba mama kale kenda wapi mama kuti famille ayeba te makabola fufu sa corruption ekenda wapi libala o mabo kilo atanga te mena kisasa uti mboka akomi ko gérer famille mobile on dirait ba directeur ozomona bana nyonso na mike matame bimi mutu to keneka te moi si oyo aumela comme lelo ba android français anglais wende ko tia poto na famille mobile mama mobile ozopekisa ina mwana na ye okomi ko bisa mobile na pembeni ke moni mama bino asafa za misa molili aloka mwana na ete ka yo nyonso na peka so moni mobile na mbongo za na poso piller famille liate comment mobile ya bala yo mema famille nyonso na poto le kinemo kwa ye kominga ngambo basi na pe basali nazo bano polele so moni mobile piaka makamuka ya me contentement bokotambo na nzela osimba yebo ya atika no ngako le mwito moye sa makasi mais so komi na mbongo yemuka so yemba ko mingi ndiro chebi na match ozo tuna biango ya shimiti nini chéri ko pepula ko babiloko moye kwelele ata yo tekaka eta buto ebimi avant ta yo motango tala mwasi asolo ye nzoka landi $. Ezali pe nazo bano polele keba na mwasi o zuma mbongo ba abandi ko changer banzunga ko lamba me bwana Afrika ko bomba biloko te pala mbaka misune ebele lo pango bapesa bino vala me nzoka kabaka balukwa ONG na suka lobi bola la moka te famomi yo kanga be nga mwasi fo lamba kane konzo avo lamba na nzela ba moto baninga ba lamba kongola makala na bango zoba makana bango nyonso ko équipe nationale evimbi sambabola wana depasa makala eku mwasi asolo ye mbonga makala kotango na ekolo ngana lingaka pe misuniele ka mingi te na toucher ou beza fecha nani ngani ngaka mbolongo moko panzela biso nyonso supele kebele me badi nde zalaki kilo ngoko cha 7 bula badi na tena mbolongo etali yote chaka supeza fufu kana saka fufu lokwa mabulu yoko sisa nyonso na ngaka mwasi aboy walinga na nuna te ye tala na nazako bisayo ngana tala na oseka oy prasa seka vrai mwasi asaka ba démarche ka tia bombe la papa tala ngana mona mwasi ake fete ayiba milanga masanga na babiloko bomba pa memela ka mobali oui bakangite na porte bakangi na nani so lingi bakangote na fete tango zozo ayemba kanzemba libala so moni bagarde pembe na fobi malobaka papa nanga tibo kenge libalo en tout cas te libalo e moni si biso boye to wolola mi poto yao ase ko fuye yo te ko libala ba ko mimi mikumba yeba mboko ya tala. Merci pasteur. Alors pasteur nayebi ke bandeko balanda biso na INPP bazo sepela notamment chef Coco Congolo merci na yo parce que ozo sepela na pasteur John ozo komela biso. Alors pasteur elo mom na yena tuna ezali ke lelo tozo mona libala ba camarade baleki trop bazo zwa valeur ko le quand même famille alors que tant libala bandaka ba camarade bazala te est-ce que ba camarade na ya Facebook na ya marche de santé na ya Instagram na ya WhatsApp est-ce que ba camarade ba koko bebisa ba to libala te ngana biso bi premier ennemi ya koboma mabala batunde ba master muto azana ba camarade ebele azana ne shita makasi muto azana ba camarade ebele aswana ka mingi barankine zakebe ebele ndimanga muto azana ba camarade ebele atali kambu ya lokuta bakosela ka pe bimaka ya solo na loba pe na zongela et ana batu misusu pe sa bango mbote na musika me kolinga te bo solo la so bo je te dis et puis soko komi na kati ya libala pe kisa mwasi ba camarade ebele ngam na je bisayo atika ba pe ko na ebite na loba nini ndeko nanga
libala musu bokoza malamu baninga musu bazomona mabende bazwa kotala bino libala po bamona ngo mabene padi koza na mbinza na gombe na makampagne libala po bamona ngo mabene padi otambola kaka na voiture toza na ndako ya kitoko mususu ka jaluka koma komi na mobali nde yango baye ozwa te me koma pasi wana oko remarque oya na fungolo frère na mona conseil malamu yo ndimi bakabelo na mbongo comme si balingi onjoko bazotindo ko ya bongo batongo pe pembeni nazo bana yo so yo kinga bien omona camarade monsieur mwasi aye o pena tokola ne banda bo mwana me yo mobalo mona mingi mingi te comment il ka libale komi pembeni komi ona mona banda ka o remarque soki mwasi osana abeti tour pembeni yenda zo senga ko sikoyo pelenga bière ko za bonde maboko makaku be pona nini oh yo za camarade mwasi nanga yo kosenga nde mwasi akomisa linga message koma yo na yeba yo mingi te mozo kata corner soki mwasi aza tolo belango ndio to saki ndumba pe pembeni ana bibo na meminga ngambo na bige bato be basiliki na yebisa yo mobali ya muninga okosenga ye na misa camarade na yo keba soki camarade no azate kolo mobali azate yo ye kotala bango okoma kolobela mobali na ye mobali na biso nyonso keba na balangage yo mobali bino nyonso tout ane mobali na nga bino ne baba camarade na nga bino fo boza na soni na ye mingi po pesa nga pe valeur ke sana ba camarade moko ya sérieux na oloba no makambo ko ndimanga oba ko te en église te na o te sagesse ya vie e bela ba fille na modèle nde bakaba mabala essaie de ndima o penza pire nga akokende soki zu eleki afande ko luka coup d'état oya ko monter en mascarade po bepselo libala o kama kane ko se bobima okende bino makamba be pekendo tika e o makamba komsisi oye bakate tito kende kawana na pe azaka na mobali na koki na ngate moteme vimbi na tubeli poza motema ala mopela nga ba bière tango yoko yoka moteme vimbi akoli kamba zuwa na lokutana ya solo moteme parce que kana liboso tango kotala il fait zala okoti combien de mabale kufa na ba camarade lokuta ba kosela bango makambo na lo bano clair yango moi na lo ba chaque fois za no solitaire nga mwasi na kobala tam tuturo fa utamboka na kotikeleka chaîne nationale tous les chaînes oui soko bomi ba chaîne pasteur bongo Facebook aotala te chaîne ya RTN ya ba chaîne nationale bituma manga zakaya ko pesa na bamboti bis na makuta zaka muna côté ba pesa kana ba bonjour masona bango mingi zalo kwa dialogue ya documentaire keba moi ça la théâtre mingi ta novela sa akobeba pasteur na ndeni sayo ba théâtre mikolo eza su yango te na lo ba no clair na boya raté tous les racistes comédiens nzamba pambola mais ba théâtre mingi na TV ko tika ba famille batala te bazo beba na place ba bonga ko ba masque non c'est l'épisode en tel épisode boy ne ba kosa ki mobile na nzela wenzi atiki mobile na ndaku yake na wenza si mobile mususu akena wenza atiki akoti bar comment moi ça libala lu le épisode boy mingi makama ko bebisa bani baninga keba na mwa choyo un filtre fiba ba Nigeria tika ta fimba Nigeria oya bit na kotika ba Nigeria o babo makami bali balimu akape bangi si atambola mingi te foyeba tala. Merci pasteur. Alors pasteur to tuna eloko bon pe comme ça biso surtout pour na bande ko mibali soki moi ça komi na zemi mobali akozela te ke moi c'est abota po ba nsuko vanda normalement romona soka moi ça zui zemi mobali ko mobulu elo oni sala ndengwa yango na cholo bano awa ndeko nanga yo kanga bien soko zo kanga na lo bano bien omoni satan de kolo masum mais makamuto okuta nango eza satana te motema mabe ya biso moko to bomba na kati pona ko kosaka bana batu na mabala ke na lingio me na kati obaeleye ezo tomboka na suka ndimelanga to créer babo tutu musu to koseli ba famille tata moi cité yo moko etamboleli mabe o mona jeune na âge à 20 ans ti ba 30 ans 40 ans mais njoka makamu na ebima mabe ko leka ba koko ba nuna comment jeune olingi moi so tiena ndako mona kaka zuize moi sa zuize tango aboti azano na walo ko mobima na bandumba pembeni ondimi mwana zanga kakusho sengela kepa bandeko na bino lokolo zanga mbongo mbongo zoka mibambo ke na obnation ba fimu supe pembe no lango asu na bar mwana zobota mananu bébé papa combien compétent matushaka mbongo nzamba kufungula mapambo na ndeni mobalo bonga na vie na lo bano polele mwasi okosa olinga njonga na kati ozokosa mamemeli o bébé obetela katolo ke na bota mwana ngo azana babiloko musa bibamba famille zo sala titano ndire mobola ndoko zana mbongo kosombela ta pute moninga te po lingi bar mingi na lo bano clair o mabala so yo kinga tala na ote original ngana piko bo tutu eza yo nde kolo nango yo bazalaka so komi piaka ba ndo kosa kokoma batu malamu
akobeta masolo boboto kanza kwa pasi neza kwa mfutema nzoka nde ye moko kolo nango akosola na baninga soka za pia kondira lingi bango soka zimboko mutako kima baninga liboso ye na bapiro babomba ketanga zaka na mokate akosaka na atala mutu nzoka kemela pe pembe baba yebi etenda langu siba bango ba ye propre bakemba kanenda kosi bango tanga oya pia ko mokosa masa lobi na kendeki masa moka melisinga fakina benga bino nzoka ndene na mbongo panzaki ba jeune on atala nazo bano makambo ndimanga Kongo koma ekenge kozaka na confiance ya batu te me linga batu soko yo kinga original oui ondimelanga lelo te tala longola ba sentiment 1960 sera Lumumba linga indépendance ya bobota Lumumba bomako Congo soko yebite zana rigueur musilo kwa sata po makambo ke mala rigueur omona kate batu basambela ka misala molili bazaka na maseki saba lobi mba nakosi yo baka odai na po kwa sakana batie kilo boyo bisa yo kotsa rigueur na vie po mona clair na suka soko boy ko pesa ndoto na obikila oko se penali pa tongo te ya pokwa te tongo na poko za différent nzala tonga to lete pesa ka courage soko mi poko buto bando kote comme ça bisenga sengo ko senga mana mukyo kana kitenguba pe kama yaya ya baby na baby te yaya lokose tungisinga nazana nzala kola yo kola nda agité na nyokwami na bité ça comprendre sakana mboko na bike petite sœur Tania mabika isika zali azo sepela na émission lelo parce qu'elle nga pasteur John Mingi. Alors pasteur John ezali na philosophe moko ya munene lokola yo parce que lelo bato ebele ba confirmer yango ke na Congo oza vraiment un grand philosophe. Et na landaki mission na pasteur Denis Lesi alobi ke il faut même bato maele bando zo ba penser na yo ba koma livre pour que bato ba ndeko yekola yo même na ba classe même na avenir bato ba zo ba penser na yo ba exploiter ngo pona ko améliorer vie na bango. Alors na lingi o analyser penser ya mutu aloba ke basi batondaka bomengo te pe ba ko capacité. Est-ce que ça solo? Eza ya solo te. Pourquoi na lobi boy? Moi, si à cause de la fidélité au lingo makasi, mais tant que bon mengoja sous makasi, comme on a une fidélité zo mato comme ce que boy sous. La nanga bien. Na erreur de ce que tant comme o akoka bon mengote. Pour azo comprendre ta lingi sécurité na ezala sous améliorer. Or muto so azo zo tanga zo mata. Makambo engagement mbongo comme ça ka bolingo lokola pete comme ça lingi sous te menzo ka sana ko sous makasi. Et là on est la mingi na mibale. Basi maman on est insécurité. Au moins on a te mobala pia ka sana bolingo makasi pas sana sous amingi ko le mobala mutambo. Or mutambonga koza na bolingo makasi ko leka mobala piaka mais mobala piaka lokwa sangi sika ko kenda telemi wana so kengela nyonso ndezo nebi makaloka neti ya sosa mobala so kengela moi si oyeba so comprendre nga na ebité so ko timbelo na comprendre pas na ebisi yo vérité o remarquer ya omoni basi mingi ba mona kasoki mobala bandi ko so engagement makambo ebele comme ça comme tikae te il faut et puis mikambo yo kanga. Et puis, ça refait ba mobile na yo. Est-ce que les bandits ça des gens infidèles? Ceux qui te paient confiance. Je te dis avec amour. Au moins, pas si paye. Basi ba kokaka. Pona mona mabala mibali ya pamba loko ba biso ba mokate litoko pamba. Moi si akanga motema ti banuni. Pe famille wolola moi si loko joro raté bina match. Bolole ami kabaki mbeke pa mobile oyo amona ke na bolingo solo azanga ende makokia ko bonga mais alinga ke na kimia. Vérité mobile attendela ke lokwa liputa papa mama le cas azanga kinde makokia ko bonga mena 100 francs ayiko zo mwasi amonaki ke bana mobile azobima mutu mbongo babetele ke maboko makosa ko na mbongo relax asombelo mutu kananda ka tindo voyage pote menzo ka kosa yo fo mena za mobile apia kera lala na litoko baso mona biso pamba malinga na vérité nda assurance alibala aso biso clair ndimanga tala mabala mindele bakokoma koko basimba na maboko. Mais ba jeune qui ça bakolinga na bomwana so bakomika na jimoko bepa mobile faki mamwasi na bakate na mona jamais mabala ba jeune qui ça c'est nuna na katikati ka fo bakaba na kwani bakomi na final tiro biyo kende gauche kana kende au moins moba mwasi wana kezo ngela bala ne ba jeune garçon mobile pas que ça na ba no polele mais ti bana kat comment ba nuna kate insécurité comme ça libala ba friketi na rompe zaka nini mais mindele bakoka bandai to lapaka ya likolo conseil omoninga poli bale kufanga te ngone saka madame nga to komi na 55 ans matoko lambange bimi lata mini na rouge à lèvres kwa moi 17 ans ouais robo ya kei
bana soki boleki kokumela mpasi naza na mama bino etali bino bokobima lokola bana nowe libabe na libabe mpo nga ata boye eseti mwasi nanga na ndako nanga fa afandelanga bino fo bolalaka fa toki to bokende ko congé tien nga linga mwasi akola ta likwicha libosa ata tokolisi bana mandefa pembe ebimi dunisanga lokola kinini ya bebe wata na otala mwasi penda ye ata dollar a compagnie fosi osimba sala oyo kosa soko kwaisa soko bwaka na ninga biloko oyo na ninga mwasi te oboti bano tambola kwa ngula bungi nzana bana kwa o baliko longolo miyo memi oyo isola nya mwana na maboko na tuna kasi ya kukute yo na ko benga ndo okeno na bomali bala sa motif na moni mbana tena bengani yo na ninga makambo ana ta na ningite na tamana songo ka liputa na kebe liputa yango yo komi masere nganga bwana on funga mamelo ao yo foyeba. Merci pasteur, merci beaucoup. Alors ceux qui tozotala na mboka na biso Congo tozomona ke bana ebele ba raté éducation na kati ya famille parce que ba boti bango baza ebele parce que moyen voilà wana ko ba raté ke ebele d'éducation raté te mbisa bota bana balikaka 3000 majera bango bien na mai ndenge nini ay ba pe ba komona bango ntimba nduzi landu Pierrot Kingani comment mbisa boss aboti bana 3000 mais tous les nombres bana na ye ça pour tabunga ndeko nanga makamsu foyeba nyamazanga maele ma contrôle makamsu lokwa batu est-ce que bikene mako ape maladi au mona soso te bachele biloko aboya kena samba demno matita biki lobi abiki voilà na pete sono banini au mona mbwana ntaza na fièvre afani pe ba kolemba lemba lokwa muta mukili muke alali batandire pe toko na zo bisayo yo kanga makambo na zo bisayo au moni éducation et ou d'abord na mbongo te éducation za rigueur atotana mamande bakolisaka bana bana bakotanga te me bakoy na sagesse ondire bakenda université na mona mana batanga bana français na anglais ba bagage intellectuel niveau likolo ba G4 G8 mais soko tali classe normal tali bana comportement ondire batamboka pourquoi ba koki na classe mais savoir vivre ba yebité et ça même na ba konzimingi na Congo tala kate alors ba français na TV mais compétent pour gérer bato na lo ba non na machete baza tala ko gérer bato na ko tangue keseni ko gérer bato eza sagesse ya ko bomba pesa milimo tanga te elinga ke yoko ye ndimi petosa na to so comprendre na comprendre tanga na potonga ba immeuble tanga na poso mami tu ko tanga ba dollar façon mais pour ko te ya mutation na normal ke ba eza classe te ba sisi classe banda lumumba ti le paye telemi oko yeba gromo na gromo ba te ya yo ya eza calcul be so yo kinga na ofungolo ba dossier. Mais tous les gens famille mingo mona bana bamsu bazotanga te marqué que tu balobi na biso que école komi ofele mais bana ebele ti lelo bazo continuer ko senga bambongo na nzela ya ko senga mbongo na nzela na mona ngo tina poto okuna lobemba na poto ba sengi mbongo mundele pena mundela zo senga ni meti hein mondele na mboka na yo kendo tolula to bonga mundela zo senga ya bana mikolo ba mama mibali ko senga mundele natanga bita zo bebi salaire pa me faza na Kongo comme directeur tala mundele mobali ya papa sali boma fungoli fula jumulenga masanga batika na katikati ya meli ba kitisi ate ngana bitala poto tolula mboke ko kate États-Unis tona bomengo kuta ba voyu na kati ko bonga ya mutu eza mayela calcul ko mi pesa vie na respect ato zu ya mingi te ko se pena bato ba pesi raison ma bena bino bozolula ya baninga memo ozo ko pesa forme te. Comment on le bomenga muninga ngane to na terre ya chebi ngana tala c'est pela muninga chebi me passe uti na yo aba no polele ya muninga na tala makamba ba tuté na tala pona tirer les sons soka zu na beti maboko soka kwa na passe na kiminza ne pona kwa na danger te menga kolonga fona lukela nganga comment na kokabela nga batu mususu basimbanga te menoka soki na zuite za yaya soki na zuite za mama atambwa nanga avec la monate ya koma na boutique bonga na tala katile oka ulipa kosenga bateya yo hein tala sozo kanga na fungulo ba dossier sérieux na tomboke la vie neti joueur ba match na tek ba boya kita soka chebita zonga te ba biso challenger tout fait ko wolo langa za permis pona kanga matelo kwa baba soko seki baba na basine ko tomboka makasi mais soko fingi baba zo talo lobi ya ko tala o te pose lo ba zo comprendre te yokuta ko seka bi e mutazo kamde liboma mais soko te basine ko comprendre pesa basine oyeba yo. Merci pasteur. Alors pasteur to komo kende presque na suka émission to linto tout na question oyo
est-ce que na tangu ya pasi mobali ya kokozwa bana zui mwasi na baki fanda pepa bokilo pe simba fo mwasi paza na motema sanduku ko bokilo mobali présent mibali musu bafana ba famille mwasi era simba ezwa ba disitana mwasi ko motangile kito bomba yo awo yo kona pe kimisa mobali abotane bana sisi machanja mwasi po maloba net kelo kwa fimbo o aboyinga omoni to bomba base biloba loba ya omoni ngalo baka tala na loba no be ko fana famille bokilo za mabete mais zala challenger yana basi mingi babi ko bomba mibali te mabepe mingi to pesa na mibali za mibala ngani te basi musu soko la chebo boto tina suka bimisi obo bolole comment on a mbonga malonga te na si miso 20000 ata mungu na biloko emona na kate me kokra po mungu te eleki o pesa poa aussi misi mwasi $50 après une semaine tout na bani explication atanga ba komba famille na bango po lemba kosenga mama kuta yaki awa tala leki nanga yaki awa ine fa le bebaki yo tango yo ke biteza boye mais moi si aboye tango ko somele deux fois so bebisaka aussi misi sumbo ngape na kome kenge na ndobo mambo na sali banga so batu baleki vome na sumbi na kundi na olo bana yo yana mwasi muso botane bana mo santike mwasi na ko simse mbongo te so na simse mbongo ngana kwei basa na basa ani ko lamba biloko lokumu ndire mwasi ministre or bozor ka fie telema o simse 30000 simba pona 4 jours o kozonga na poka boy alamba kiso mobim et puis kota tolo o monité akabeli batalo pango ndire ONG yoka bataka bateatre mama kuku ebongo yo tikali kolonda kuna tongo boyaka 3 soso elalaki na tonga chelo mayati misusu porté disparu apena bombo tiliwa toko kabwana yo nga sakana nga nako benga nako muyibi ayo nako mema bilaka ndako na saka pena eloko TV 14 pouces o antenne mwana simba kapoto tala match kena ngo so ngo kena mwana kwa antenne kena mwana abi mayekuna kwa antenne tala na yebisa batu bakeseni o meme bonga kena ngo yo mbetu kutu ngana la soko meme nguto meme kinchoka na moi ba wolola yo mbetu muna laila so moni taba kichekwa so mimi ngona moi ndenga valeur no si kutu wana ko meme ngote otala te okotika paseka otiki yo kena bonheur tout fait yo. Merci beaucoup pasteur to komi na suka émission na biso vraiment tozo pesa losako merci na ndeko na biso Perisi Nyongolo na mboka ya États-Unis président ya bancien nyonso ya complexe scolaire Sœur Mwambila tozali ko pesa pe mbote ebele na camarade na biso moninga na biso vraiment double volcan boimbi Kadhafi na mboka Angola malgré na moment oyo aza na mboka Kinshasa tozo pesa pe mbote ebele na grand frère na biso propre Aimé Luemba ya ba metiola na mboka ya Londres pe tozo pesa mbote ebele na Pichu Ilwa notre ami propre oyo aza na mboka Australie to pesi pe mbote ebele na petite sœur na biso propre Evelyne Tamaku na mboka ya France pe to pesi mbote na ba diaspora nyonso bazo sepela na émission na biso pe tolobi na bandeko nyonso bana libanda boka ba diaspora o ba yebi réalité ya mboka te soki oza na posa ko somba lupangu oza na posa ko somba ndaku na Kinshasa contacter bureau Tokos o ezali na Belgique mama Chipa kiese vraiment félicitations ndengo vanti masolo oyo bandeko ebele o bazana libanda ba diaspora basombi mapangu basombi ba terrain ebele na mboka Congo émission na biso komi na suka tokutani mbala ezali koya ciao ciao ciao. Merci beaucoup pasteur. Intéressant. Lelo fungami ya méchant. Papa santé yo na dimension.